Félix Wazekwa na âge na yo omi sangisi na Fally Ipupa po bo détruire Koffi Olomide ozomona teke ezo sambwisa yo so lobi ofanda o critiquer moninga na yo à part ko fanda kwa simena internet ke aza mutema mabe à part wana yo oza mutema malamu et là ozo sala lelo et ça parce que vous avez échoué na côté musique Mama wa taifa ejikati Mama empire du mal bom te mama be wallahi do bino bo préparer moto bo matisi avion bo saleli visa bo saleli makambutu pour ya kaka ko témoigner contre Koffi Olomide pour détruire Koffi Olomide vraiment et makambo zo pesa nga somo makambo ezo pesa nga somo jusqu'à te que tata bato a piqué crise na kati avion tata o santé kitoko te vraiment bo kam singa pe bo pesinga somo donc bo préparer moto bo memi na poto Mama wa taifa ejikati parce que yo depuis au banda expérience ya 40 quelques d'années oza na fan te o créer ba fan club na yo te bazate kana âge à 60 quelques ceux qui 40 ans ou 40 combien d'âge ya expérience mais olingo djembela na succès ya mutu pe oyebi déjà oso étudier bato na pe ba convaincre mais omoni pas na biso poto makambo pesa mela yo ba fan bacha yoka biso tozaka na cible moko ki Koffi Olomide po biso to chayoka to yeba ke to tala yo sengelo toucher le biso Koffi Olomide biso to chayoka omoni que ozo échouer e ko kende na combien de temps Mama wa taifa ejikati biso nyonso ya JK TV News babalandaka biso mokili mobimba topesi bino bambote na bino balosako na bino ba merci na bino bisika nyonso bozali merci beaucoup na bafani ya mopao mokonzi balingaka biso bazalaka wana mpona kolanda baémission na biso makambo na biso tosalaka basoutenaka biso de près ou de loin bazalaka wana toujours pembeni na biso merci beaucoup na bino rien à dire tikete nzamba lola pambola bino merci na bafani ya Koffi Olomide merci na bafani ya Mamasi merci na bafani ya Inosbi merci na bafani ya Papa Hervé balingaka biso pe basoutenaka biso na makambo tozanango toko umela te tozokota na mama na likambo en tout cas sans plus tarder na pesi d'abord SK Bipa yazali na pesi yo ba bote balosa kona ye ebele na pesi ba tout na lobaki ke olinganga oza fana mopao na opeso mbote ensemble na bafana mopao olinganga oza fana Mamasi na opeso mbote na bafana Mamasi olinganga oza fana Tigre na opeso mbote na bafana Tigre parce que so na banjo pesa en détail na zotanga kombo ezali lokola ba o mususu balinga batanga bango ba kombo te baza ba fante alors en général na pesa bino ba mbote na pesa pe Fabrice Mande na sima ya caméra na pesa pe mbote en tout cas to changer les caméra tozala nango ebele melelo to changer parce que toyo kimbela na bino jika bongisa son nazala wana po na bino nalinga ka ba remarque na bino nalinga vraiment ba remarque na bino et ça la bien merci beaucoup tozokota na sujet na biso mais avant to kota to pesa mo ba news likolo dimanche oyo mopa waza na concert samedi wana mopa waza na concert na Côte d'Ivoire do makamtu oke bobongama so boyebite bochango na mutu lobby vendredi jeune leader azali na concert lobby vendredi Inosbi azali na concert le 19 azali na concert na Wakadugu do ba fan bobongama parce que ba concert ezali wana merci beaucoup toko umela te toko tina na actualité oyo lelo empire du mal et longo na Wazekwa bazali ko bongisa kabani moko boye po ba détruire Koffi Olomide bazali ko bongisa loko moko boye po ba ko esa Koffi Olomide moi je trouve que ezali sorcellerie pe ezango tema mabe nandenga mabete nazomona ngo eza sorcellerie pe motema mabe ba wario balobi ke bango ba ko soutenir Wazekwa ba ko kende na Adidas eza Adidas bakokende na Adidas Arena na concert ya Wazekwa Warrior sans haine sans kokomisa Wazekwa petit abitinda eleba na ngwata SK Sandra Kazadi mobali ya mbinga
akokende akoyemba nini bandeko tozala juste tozala honnête wazekwa akokende na Didas Arena mpona koyemba nini naza kobunga te ke wazekwa aza na 13 album mais na commentaire lelo émission eza live te na commentaire nani akoko koexplike ngai loyembo ya wazekwa oyo bafane banduleman bakokota na ambiance bamidindisi babandi kobina babandi kokata luketu bakoti mpenza na ambiance ya musique loyembo nini Félix wazekwa akokota na kati po ayemba bafane basepela to akoinvite Fally Ipupa po asala po bayokisa Kofi mutema pasi Kofi asala ekana étape ya koyokisa ye mutema pasi wazekwa azali kosambrie ezali mpe kosala kokitisa ye komona ndenge musicien oyo abanda miziki kala na cadre ya miziki aza collègue ya Koffi Olomide parce que kobanda musique na 1980, 81, 82, 83 tina 1990 obandi carrière boza ba même collègue bobanda musique presque malgré na âge aza yaya na yo mais na cadre ya musique bobanda na bino ndenge moko ezosala soni mpe ezosala mawa komona lolenge nini bozali ko se comporter na modèle oyo na ntango bato mosusu bazali ko se focaliser tokota nao na muzindo Félix wazekwa nini ezangaka ye ntango baninga bazali kobose dur baninga bazoluka mbongo na pasi baninga bazobeta musique baninga bazali kocreye monde na bango lelo tozomona bamusicien bele na kombo ya bafane nini ezangaka ye ye pa créer monde na ye azali na bafane te il est le seul musicien même jeune musicien abandi lelo aza na bafane mais Félix wazekwa aza na bafane te mais nazo comprendre te alingi atonga royaume na bamusicien bato c'est la même chose alingaki akota Stade de Martyr na bamusicien na bafane ya bato ya Koffi Olomide Félix azotonga royaume sans bafane sans bato bakoyebisa ye que oza leader oza boss tolingaka yo toza na nsima na yo alingi atonga royaume wana sa bango est-ce que bozo trouver normal eza normalité moninga oyo yo zwi ene lelo ya koyina ye oke plus loin mpona kosete liwa na moninga na yo moninga wana apase vie na ye mobimba na kobose dire même pas une semaine alala sans composer loyembo même pas une semaine alala sans sepelisa bafani na ye même pas une semaine même pas un mois azanga kokota na mitema bafani na ye bafungola mitema bayoki loyembo balobi te yaza légende 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 bayoki loyembo balobi te yaza ata une semaine ya pamba bazangisa yango te ata une semaine ya pamba bazangisa yango te eloko nini ezali kozanga nini mpenza oyo eza kozangisa yo lelo yokoma na zuwa vie à travers moninga na yo oyebi ke zuwa wana eza dire à quoi eza dire ya que tu as raté ta vie ondimi okoma moto abitindaka nde nalobaki lobi ya musicien lokola yo Félix wazekwa omisambwisi vraiment empire du mal bwamutema mabe walai do bino bo préparer motu bo matisi avion bo saleli visa bo saleli makambo tu po ya kaka ko témoigner contre Koffi Olomide po détruire Koffi Olomide vraiment et makambo zo pesa nga somo. Vraiment, empire du mal bwamutema mabe walai do bino bo préparer motu bo matisi avion bo saleli visa bo saleli makambo tu po ya kaka ko témoigner contre Koffi Olomide vraiment et makambo zo pesa nga somo.
makambo ezopesanga somo jusqu'à te que tata bato apike crise na kati ya avion tata o santé kitoko te vraiment bokamwisinga mpe bopesinga somo donc boprépare moto bomemi ye na poto bolobaka publiquement oyo kofi asala bino mokili emona mokili mpe yeba tata bato vraiment tata bato te bwa motema mabe tata yoyo aye kose trouve na mbeto hôpital siko bomimaki ye mpo bolobaki no ndenge akomi maladi bo eza kofi nde akomi na eta bo eza kofi bokomi koprepare na bato ya maboma bolobaki eboyeboye bino bwa motema mabe makasi bobangisinga mpenza bwa motema mabe epuis babandoki bokokoma na sosele ya ndenge nini tata mokolo boye na yo mpe tata mokolo oyo ozovivre eza lifuti ya nzambe komo okondima kosala moninga mabe donc bino bozoprepare ka badossier mpo na Koffi Olomide bisi na bino ya fete eza nini eza pasi makasi botala nde tato aza mokolo epuis aza gravement soki service ya urgence emonaki ete tato alinga kufa na avion biti mpo na nini aya kotebwanyika mpo na Koffi Olomide motema mabe ya modele boye ya nini yango sorcellerie ya mabe ya boye mpo na nini bandeko mpo na nini non to changer pe to bongola motema tokokoma na kindoki ya motema boye te bandeko yango Koffi asala bino nini donc boprépare mutu bomatisi ye na avion ayaka po atémoigner contre Koffi Olomide donc bakanga ye histoire azobeta ya conseil esalema nango te donc poto yango ezaka ya bino eza mawa mingi nzambe alimbisa bino tolanda bandeko Félix Wazekwa na age na yo omisangisi na Fally Ipupa po bodétruire Koffi Olomide ozomona te ke ezosambwisa yo so olobi ofanda okritike moninga na yo apart kofanda koasime na internet ke aza motema mabe apart wana yo oza motema malamu elo ozosala lelo eza parce que vous avez échoué na côté musique leadership na bino etikali kaka na cadre ya bibembe soki ebembe ezali ya musicien bobimi liboso bokomi osala badevi ya matanga ya ba 6 000 nani 100 000 200 000 300 000 600 000 dollars mbongo wana ebimi bokomi oluka ndenge nini bokabola kombo na ezalaka atrape bakabolaki mbongo mabe baliaki kombo na ezalaka na baplace bazokabola bama to soki tolingi toyoka kombo na yo ezalaka place bazokabola matanga ya musicien na miniti oyo boza na kati ya koluka nani akokufa mpo bosala lisanga bonganga mpo na olia mbongo osa papa na biso Félix tomona place moko te nga na omona yango mpenza mawa mingi bino bamusicien bokomi oyokisa biso soni bino mpenza bamusicien bokomi oyokisa biso soni toza bamusicien ebele bandima bakoma batalaku ya bamusicien mosusu lorsque musicien andimi akoma talaku ya musicien mosusu shit na ye yango wana place aza kosenwa ye yango wana place adindi yango wana place abungi yango wana place aza élimine yango wana place mpenza aza élimine yango wana place na ndenga mabete place vraiment aza éliminé omoni penza keno moto aza penza na tina te eza place musicien accepté akoma talaku ya musicien mosusu eza koloba ke otie na mutu na ye pourtant musicien ayebaka keno apart nga mutu aleki nga aza te parce que musicien oyo oke kokoma talaku na ye ye atie na mutu na ye ke nga mutu aleki nga aza te donc ole yo okoma talaku ya musicien cherche en sorte que yo mpe babeta lisolo na yo ke yo mpe oleki bafani ya Feregola mutu aleki Feregola azate bafani ya innocent mutu aleki innocent azate bafani ya Koffi Olomide mutu aleki innocent azate bafani ya ye moko Fally mutu aleki Fally azate yo siko bafani na yo bakoloboleki nani tango yo ozofanda mutu oyo banda musique peut-être ye abotami te ou bien abotami aza nanu bébé
ou bien botami obandi musique ya zana mu bébé. Donc, depuis au bandi histoire oyo, aux an expérience ya 43 ans, aux an expérience ya 42 ans, aux an expérience ya 40 ans. Peut-être muto yozo kumisa, azana 50 ans, peut-être muto yozo kumisa, azana 40 quelques. Peut-être elle yozo sala, ata balobi kino azaki déjà la passion à musique, mazaki na naza bébé, mais yo déjà zalaki grand. Ozaki déjà grand. Ozalaki déjà grand, ozalaki déjà mokolo, ozalaki déjà na maturité, mais lelo obosani biloko wana, ochango na mesa, okomi atalaku ya moninga. Eza donc différent na ko apprécier motu, ko apprécier misala na ye, ko apprécier courage na ye. Voilà place inosbi alekaka bango tout. Akota na monde yo, akuta ba mikolo mwe ba légende parce que na Congo to aka na légende moko qui est Koffi Olomide. Akuta ba kulutu, bayaya mitema mabe balingaka bazwaye ba manipuler ye. Inosui a boule lo bitenga na nduliste depuis moment na depuis famille nanga na nduliste. Na mekate na osala eloko nanga na kombo Afro Congo na redémarrer zela nanga ngamoko na kokangama na mutu te na ko avancer mais na respecter mikolo sans oublier que nana ba légende ba encadranga eme banda wana aya mikotisa a créé ba fan na komba ba griffe ezala baza ba jeune te mais ana ba fan ba monanaka so azana likambu bazalaka plein à craquer. Exemple mande cameraman nanga griffe makila na inosbi a okufa. Parce que yo depuis au banda expérience il y a 40 quelques d'années aux ana fan été au créé ba fan club na yote bazate kana âge 60 quelques ceux qui 40 ans ou 40 combien d'âge y a expérience mais olingo djembela na succès ya mutu pe oyebi déjà oso étudier ba tona pe ba convaincre mais omoni pas na biso poto makambo pesa mela yo ba fan bacha yoka biso tozaka na cible moko ki Koffi Olomide po biso to chayoka to yeba ke to tala yo sengelo toucher le biso Koffi Olomide biso to chayoka omoni que zo échouer e ko kende na combien de temps e ko zongonga boni. Parce que kalate oza ko se fatiguer, kalate okolema, oza sûr que tango kotika kofinga Koffi, oza na cible mususu. Omekaki na fere, bagolo basimbi yo, bagolo bayiti yo, bagolo batumbi yo, bagolo bafingo chi ba commission na suka otiki fere. Baye kopesa yo conseil, enemi mususu eza mutubo. Etikali lobi o s'attaquer ne nosubi. Etikali lobi o seteka na Fabrigaz. Lobi to mona yo na wata. Parce que c'est normal, pas na yo. Aujourd'hui, nous la concerne Adidas, aux alliés qui comptent na ba ennemi, ba fan ya mutu. Le coup na fingeli bango Koffi ba oya ko soutenir nga. Yo za su ke ba wario nyo sunde ba za d'accord na makambo sala Koffi. To ba fan nyo so Koffi nde ba za d'accord na makambo ele kana ba polémique ya salité. Ba tunye mususu baza wana baza na bango ba fan na musique. Balinga na bango ka musique sans polémique. Balinga ka musique sans problème. Balinga ka musique sans makambo pamba pam. Balinga ka ba admirer na bango musique. Baza wana baze belé. Susi na bango ezaka ka ba sepela na musique. Point barre. O ko sepela na musique balinga na bango polémique mususu te. Batu musu baza wana. Mais déjà ndenge na âge na yo, ozo préparer. Ozo kendo kita, ozaki na ngombo oke kita. Okoma na munoko no batonga enga. Na munoko na yo baloba enga. Na munoko na nga bamemela enga makamba. Na munoko na nga batiaki nga kombo. So kutu biso basi likambo ya balobaki basalaki to chabo to bwaki yango musika. Siko na âge na yo oloba balobaki batongaki. E sopi yo pe bambi yo bobomi musique, bobombi pe biso bapanzi sango. Po déjà na olomba boy. So muta Félix na bando ya babata Félix kala.
Pour na bando ya babino ba tourner sol na bando ya babino belé so bobeti na jika baza atata na bando ya babino bozala na actualité te na boy ko kende musika parce que Kalonji mon frère azawan na bando ya babino actualité zala na ngote mais na bando ya babino pona olobake ah bo pesa la actualité place tango kenda ko kangama na poto makambo ezate ce qu'on a minute de tolo baboye baloba ate yalinga biso zaka trop kofi azaka trop faire azaka trop innocent yalinga biso te mo waito kende kuna ezate bobomi na zaka trop mutute na zala place makambo eza bien. Place makamboza bien, cela veut dire place mindule. Définition musique ezali, de place naza. Et place bolingweza. Preuve que na munoko nanga kombo musicien nyo sozaka même fali na tanga ke fali na sino makayete pona na problème na yete. Mais nazali ko banir misala mabebo za ko sala. Fali ndenga zawana azana capacité ya ko bloquer mutu boya beta cause il est qui aza musicien abundi mais aza président ya France peu importe ba connaissance bazanango aza président français aza artiste musicien. Et ce n'est pas besoin de titre, on a beau penser en fali. Ce n'est pas problème. Mais histoire, les gens jouent na carrière ya mutu bandeko. On peut tout faire bandeko. Bozela. Boko mana ba histoire. To boko mana carrière le quoi ko fait l'omide. Nde boko beta ke no ah peut-être wana mo pa wasaleki. Nde boko beta ke oui, biso peut to komi ba légende. Mais na minute histoire ezo kanga bino. Bona combien? Combien d'albums? Combien d'enzembo? Yo moko na mutozo chela biso makelele 40 ans na 13 albums 13 albums bimisa la biso nzembo moko o ebeta obeti lo yembo munene lo yembo wana même ba étranger imaginez ba ivoirien ba sali remix ya fimbo ivoirien sali remix ya fimbo na place ça la polémique ya makasi na place ça la polémique oko ta penza na polémique na minute de toza boyo oko ta polémique na Koffi Olomide yo mona te que il est temps to kende kan sala remix ya fimbo la kisa batu kende na terrain te ka image na yo ke bon moni auteur compositeur ya fimbo nga kochi ivoirien sala remix ya fimbo wana atala en plein na minute lingi zonga lisusu parce que à part film wana lo yembo moko te batu ba robeta oyo obeta et puis film wana obeta yango moko te ezalaki ka partie wana ba musicien belé ba yemba partie wana ya yo ce qu'on yo récupérer partie na yo na parce que yango nde pesio makambo place wana yo zo kana na mokili mobimba yango wana profiter na place wana miteka olo créer polémique na minute ya pam oza sûr que ba ko aider yo na makambo oza nango ba okeno musika te Gérardine Azawapi Babenga qui est général. Est-ce que tu as TikTok Gérardine a zomona? Gérardine a eu convocation. Gérardine a senti fimbu. Likolo na ngwaza na mukanda te. Amoni ke na minute yo. Nazo risquer na zonga na vungure, na zonga hotel na boulevard na butu. Qu'est-ce que je dois faire? Na télé manam, na stopper. Na minute yo Akimi na Côte d'Ivoire. Akimi na Côte d'Ivoire. Peut-être que tu nyonso yangwana peut-être akozonga moto ekolanda ye alimwe na TikTok nana soutenir ye Jaël Azawapi soda makasi ya papu Azawapi Yorobo Azawapi yo oza na besoin na makambo wana te oza na besoin na minute oza musicien eloko ya mutu okoki koloba keno nateka mapoka la teka nezo banda nateka elongi nanga papa sala remix ya fimbo beta remix e beta eke likolo pesa makambo epeso makambo ke osala polémique Koffi na besoin te Koffi na besoin ka sala eloko moko ka pia omoni kana Côte d'Ivoire azokende le 26 wana ako créer mama na base ba ivoirien tout basi Afrique mobimba tout na senango uta bouger azate eyebani ako créer mama na beska na Côte d'Ivoire azokende le 26 wana
Bino tout partait muta aussi potant wazate. Voilà, c'est la pire vérité. C'est la pire vérité, la famille. À un certain moment, on doit dire stop à ça. À un certain moment, on doit dire stop à ça. Ça suffit. Vous exagérez là. Bino bolimo ko tsaka bosoto na musique, kofi kaka yenda za mabe, bino boza mabete. Bato bazo longwe pa na bino bazo bimisa ba vérité moko eza pour congolais aza aveuglé. So total ba vérité ba ko bimisa. Nani afandi a condamné Jaël. Jaël a fini ko fait le milieu pendant combien de temps? Ko fait kangisi Jaël. Mais Jaël a ko imposer bato que non eza bino nde bato bo tinda. Yango to comprendre que makambo yo waze kwa beli kipeleke se ameli masanga ezanga kwiti ameli masanga ezo pesa ye kwiti ya makasi bande ko bo comprendre nga eza kuna bipai bapesi na biti eza mbongo to ba promettre ye lola wana eza ba bisengo ata muke eke musika te ba musicien bo se concentrer na musique bo pesa na bana mike ba yele lo bazo corriger bino batata mi na monde musique. Et ça la sonne. Merci beaucoup ma famille. Waze kwa toza na yo. Tolobaki na yo lamba olia osepe la kite. Mais toza na yo to sepe la ranabino mingi. Merci beaucoup la famille. To kutani dimanche na concert. To kutani pelobi na concert. Toujours na Jika TV News. Ensemble avec vous. Toza wana butu pe mo ito kutambola to kolimbate. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.